Théodore Ngoyi na Martin Fayulu bakokende lisusu te na parquet. Mokambi ya police nationale pe bayi bosembo balobi mokanda moko te ya kobengisa bango eutaki na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Théodore Ngoyi alobaki ayambaki lundi ba huissier ya parquet baye bayaki kotikela ye mokanda oyo emonanaki pe na bamedia. UDPS Lingomba ya président Félix Tshisekedi etie le 20 septembre mokolo mwakokanisa ba martyr bayango. Mibumine imileki bato baike bakufaki na milulu mya kosenga maponami baike bazalaki ya UDPS. Akaje sengi na mbulamatari kopesa makoki pe misolo na police misala mya bokengi pe mya bosembo pona kosukisa bokangami ya bamama pe ya bilenge basi na bato mabe na Kinshasa. ONG eye epameli lolenge bato mabe mingi batika maka sima na kopesa mwa misolo moke na baye bakangaka bango. Congo Brazzaville na Turquie batie manzaka ya boyokani ya bondeko kati na bango. Ba ministre ya mambi bya bapaya bya bikolo mibale bazalaki na milulu miango na Ankara.